to mabota mabino. Mbote na bandeko yonso bolandaka biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bokolandaka biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Tomeseni koloba manaka ye bolandaka yango sans tendance et sans parti pris. Poésie koluka be kojongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo. Ata soko bato bakolobela kolia, ata soko bato bakolia pe, ata soko bato bakolobela komela, ata soko bato bakomela, ata soko bato bakoloba, ata soko bato bakotambola, ata soko bato bakobika na biteni nyonso ya mokili. Kasi soko conscience eza na esika na yango te, toze pamba. Tomeseni koloba ngo moto liboma akoliaka, moto liboma akomelaka, moto liboma akolobaka, moto liboma akolataka. Kasi akolobaka nini, akoliaka nini, akomeleke nini, akolobaka nini, akosalaka nini na moki. Biso toze koloba, moto liboma ze koloba. Biso toze kolia, moto liboma ze kolia. Kasi biye bikaboli, bilia na bango, na bilia ya biso baye, toze komona bongo eze ya kufa. Nzokande soko kaka tozoi ntango ya koobserve ya kolandela na bo alima moto ya liboma esika ekosala pe biso bayindo mpasi makasi koleka. Kasi lelo na manaka ye tokoloba penza mingi te, tokotia deux éléments eloba. Président Mobutu, 72-73, basali politique à retour à l'authenticité. Oyo ningisaki Afrika, oyo ba dirija yonso ya Afrika balataka bongo toke ya léopard. Bansoto yebi, ata bali bazalaka, ata bali bazalaka te. Histoire ezeko rattrape biso. Toyebi ke ba prénom ekoyaka. Sima ya kosala politique à retour à l'authenticité na fait maréchal Mobutu nde sika kani nzembo ayo na komitunaka ebimaka na nzila ya papa na biso Vakiski ya Mongala Mateta atunaka mituna miike oyo lelo biso na bino esengi totonga na sima ya loyembo wana. Nzambe na komitunaka loposo moindo euta nde wapi. Adamu na Eva bamindele, Yesu Kristo mundele, banjelu banso mindele. Kasi soko ekomi kote ya zabolo foto moto moindo. Nkisi ya bankoko na biso bango bakondimaka te. Oyo ya bango biso tondimaka. Injustice ya boye uta wapi. Bikeko na biso bango baboyaka bondoki. Meto kokenda na eglise bikoko botondi ndako. Nzambe pona nino sala biso poso. Ezalaki niveau mosusu ya kokanisa. Inspiration. Bino yonso boze kotala eloko moko kasi boze komona ngote. Komona ndenge moko te. Des choses différentes. Regarde, voir. Tango papa na biso tokolanda elema na ye ndenge nini akomaki na makanisi na deuxième élément bokolanda réalisateur ya film ya Bakanja
oyo adwaki likanisi ya filme ya bakanza mpo ya koluka kokombolo bongo révolution ya 1974 aluka bongo kokela donné ya biyano kokela lolenge ya boyanola verkis ki amongana mateta papa na biso soko toze kobeta mkota ya kona bandiko bazene tenialogie tokenda tolanda na mwa mokuse élément ya papa na biso verkis ki amongana mateta epai kani ayaka na mongo kongo kokutana nane songi nzina fumu kusuki mzama panda na ngola po ba manyola lisusu lisolo yena tolanda elema ya mbongo tokutonga mpo ya kupusa manaka biso tolanda papa Kiamongana Mateta lelo tomoni bino ko ya kusangana awa na bandeko ya lisanga fufamu ko banda 72 nzembo boyembaka oyo kumbelaka bino ba problème kasi lelo boye esika oyo nzembo yango epesamela lokumu uta mwa kala ba impression sentiment na bino esa penza nini sentiment na biso eza makasi parce que ndenge azomatisa yango asali yango lelo te azoleka lelo mingi na batélévision aza koloba. Moi je pense que motema na biso eza kosepela nazosenga na nzambe abakisela nga makambo mosusu mpo nasala mosusu nzembo mosusu mpo injustice yango ti lelo oyo ezali kaka oyoka bazosala na kompani moko moto mwini na mondele salaire ya mondele ezaka toujours ka likolo moto mwini aka na se yango donc moi je pense que eloko oyo tosali lelo toye parce que nazalaki sûr ke ye azobunda etunga makasi mpona baposo mwindu yango na toyoki bongo soko liloba moko ya koloba na génération lokola bozena na bomoi ntango esengi na bino koloba yango oyo mpona bayeba kolanda biso lelo bilenge bazali koya bakuti mpe injustice yango ndenge bolobi soko boza na eloko moko ya koloba na bango na bakonzi ya leta ekozala mpenza nini surtout eloko moko elekaki lere nasalaki nzembo wana mokonzi na biso asalaki erreur apesi ordre que à chaque fois journal parler ezaka il faut nzembo neleka la fois nini na baréunion na ye azosala aleja koyebisa nde kaka kambe alobi ke non il était question ke ezala bato bayeba yango mais tozosenga na population bajeune nyonso to bazali ke bayeba ke poso mwindo eza na valeur bato mwindo eza na valeur bato mingi bayebaka te mais soki toke avec le temps omonaka changement ya mokili osalama poso mwindo ozala kaka liboso matondo matondo toti kolanda na mwa mokuse kasi tolandi papa na biso Vertus Kiamongana Mateta alobi injustice yango mpe esili na ino te telelo esili na ino te telelo okomona moto moyindo bakosalaka esika moko na mondele azali na salaire 5-10 fois plus que moto moyindo soko bokokenda na biro loposo mpe bakozala na privilège lelo bango bakoyaki epai na biso boyebi expatrié boyebi basalaire boyebi respect botala ntango biso tokokendaka epai na bango barefugie refugie azangi droit nzoka nde papa na biso Vertus Kiamongana Mateta na 74 esika mitunaka moto bagénération yelandi na nsima bana série 7 bana série 8 bana série 9 motuna wana tozwai mpe ntango totuna yango maye balingaka badenonse to maye badenonsaka edwi biyano edwi basolution edwi balolenge tokolikia te mpona kotrompe tokolikia totilaka bino intégralité ya maloba ya papa na biso Vertus Kiamongana Mateta azalaka excommunié
Pour la politique à retour à l'authenticité, président Mobutu Lisusu a la CAPEX commune. Au collier à l'issue communauté. Communion, bilia ya pape. Nous autres, y est tika kabatubalia. Depuis 74. Est-ce que l'élo, bandimi pe baebi que communion ne zeka ka bisikiti. Ezanga kaka soko levi. To bango pe, tel l'élo ba mona bango, nous autres y est tika. Tolobi, soko moto liboma kutalaka. Soko moto liboma kolobaka, akutalaka nini, akolobaka nini, akoliaka nini, akomeleke nini. Moïmba zeko mona. Nakolobela réalisateur oyote, bolanda nano. To fongola lisusu makanisi. Bongo toko zonga, mpoya kosukisa. Manaka na biso. Tola. Bakanza isito esile kisauma atiaki langele nauji ambandaka akolaki batisimo noloko asimba. Père Van Dijk, vous avez un lien particulier, on pourrait dire, avec ce bienheureux, n'est-ce pas? Oui. Et ça, on peut bien dire un lien particulier parce que c'est moi qui ai commencé la cause de Bakanza. Quand je revenais des études en Côte d'Ivoire, c'était l'année 74, il y avait eu une fameuse chanson, Nzambe na mitunaka. Dieu, je me demande pourquoi Jésus est blanc, Marie est blanc, Joseph est blanc, les anges sont blancs, les saints sont blancs, pourquoi les diables sont noirs? Donc je reviens à Boende, septembre 74, et dans le mois qui suit, des gens viennent me parler de Bakanza. Quelqu'un qui a été martyrisé longtemps, il y a longtemps, et qu'ils disent pourquoi l'Église ne le béatifie pas, ne canonise pas, parce que maintenant on dit qu'il n'y a pas de saint noir, alors que nous avons un saint de chez nous. Toi, tu dois t'en occuper. « 1987, février, pendant 15 jours, on s'est réunis ici à Kinshasa. C'était le père Aldo Facconi, le père Franz Quick de Bazankuso, c'était moi, et c'était monsieur Jean Bolakofo, qui était étudiant à l'ISSR ici, et qui était en fait mon adjoint là au centre pastoral Boende. Pendant 15 jours, nous avons discuté, les avant-midi ont discuté, les après-midi, c'était pour la rédaction des textes. Et après ces 15 jours, on avait un scénario qui nous satisfaisait. Je suis rentré à Bandakam et j'ai dit à Monseigneur, je lui ai présenté le texte et j'ai dit voilà, nous allons jouer le film en lingala. Il a dit non, ça ne peut pas se faire parce que le Congo est grand et ça doit être en français parce que c'est pour tous les Congolais. J'ai dit, Monseigneur, on ne peut pas le faire en français parce que le film Anouarite, la faiblesse du film Anouarite que j'ai vu des dizaines de fois, c'est que c'est en français. Et à certaines situations, les acteurs ne savent pas quoi dire. Par exemple, quand Anouarit monte sur le camion et va au couvent, et on vient annoncer à la maman que votre enfant est parti avec le camion pour le couvent. Alors, elle se frappe les mains, sans rien dire, avec la bouche ouverte. Elle aurait dû parler. Si on avait filmé ça en lingala, elle aurait commencé, je sais pas quoi. Mais il y aurait eu tout un commentaire. Donc,
c'est cette scène qui m'a fait décider de faire le film en lingala. Monseigneur dit non, il faut le faire en français. Je dis, Monseigneur, soyons clairs, si je dois le faire en français, il n'y aura pas de film parce que moi je refuse. Vous avez désobéi encore une fois. Oui, et parfois c'est bien. Ça n'engage que vous. Merci. Alors il dit, ok, mais il faut faire une version française aussi. Je dis, ok, ça, pas de problème, on va trouver les fonds, on va le faire. Et donc, ce mois de juillet-août, on a fait le tournage à Mbandaka, en lingala, avec des amateurs, des gens de Mbandaka, Bamanya, etc. Et je suis fier de le dire, mais ce film est un succès. Beta aí. Beta. Boa, beta. Beta magashi. Beta. Beta. Beta, boy. Beta. Bien joué par des amateurs, mais ils ont joué leur rôle d'une manière fantastique. Matondo bandeko balandi wana touti kolanda ebimi na monoko na biso te na monoko na bango tokoliki ya bolandi yango na bokebi nzembo ye papa Francisque Monga na mateta salaka etungisaki makanisi ya bango degré mosusu ya inspiration po mituna wana esika esimbi makambo esika ekomboli Coran esika ekomboli Biblia be mutuna wana loposo moindo euta wapi soko adana œuvre mindele babotaka baindo Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soko mindele babotaka bato moindo lelo tokokoba kobotana po nzambe wana bongwani te. Déjà tant que président Mobutu à sa politique à retour à l'authenticité catholique à récupérer ou avec le cardinal Malula moto bundi sans mouvement ya retour à l'authenticité mais pour bako saye baye ko sala rite zairoise bayi catholique bayi bima kambo naze koloba misa mizalaki ko sala mabe na rite romaine tango le président Mobutu a telemeliba tokozongela ba valeur ancestrale tokozongela bonkoko na biso ba preno elo tokolikia mbaleze ko ya tokotila bino pe élément ya président Mobutu mpo ya ba preno bakosi président Mobutu yango tango mosusu eze pasi tosalaka makambo na biso na minoko na biso tozalaka accompagné na milimo ya bankoko na biso ba intellectuel ba kalaka élite intellectuelle ba yeyi koloba retour te kasi recours to éviter tango balongola ki retour po batia recours balongola ki nini babakisa ki nini po longwa retour et yana recours tango mosusu chaque pays ya mouvement il y a révolution wana erataki po epesamaki na nkota ya bapaya edzangi nguya ye milimo ya bankoko ya komolata talepa ikani bakosi le feu maréchal Mobutu baikotia rite zairoise balobi tokokoma pe kobelela bankoko na bino wana déjà batrompe badui réalisateur adui likanisi ya kosala anuarite bolandi ndenge alobi anuarite ezalaki et yokanaki malamu te po basalaki yango na français falaki basala yango na lingala po transpercer kota penza na mitema ya bato biso tozalaki naino mwa na mbula ya se tango film ya bakanja ebimi po na mbala ya yambo bato balela ndenge kaka balelaka na film ya Yesu bato balela
na filme ya Bakanja. Voilà. Rite zairoise ekoti na catholique. Et puis quand bakolobaka na bino pe bankoko babiso bino ba ekosalelaka nzambe na motema ya bokiti. Bozala na biso esika babandi kotanga ba Anuarite ba Bakanja. Pe bazalaka ba santo te. Bienheureux Bakanja. Azé sainteté. Anuarite pas de sainteté. Bienheureuse Anuarite. Tout ni lelo. Le fait que Batiaki Anuarite bienheureuse. Le fait que Batiaki Bakanja bienheureux. Nyangala kata na mupe. Yango wana lelo foton di ma catholique. Yango wana keiko ya nola motuna ya papa na biso faire qu'est-ce que monga. Tokoliki te. Anuarite boya ki ba violer. Mais lelo na bamboka ya biso esusu tozena ba victime boni. Bilenge ya basi boni ba mama boni. Aboyi ba violer pe ba kati na lelo kutu nde somo. Na lelo kutu nde somo. Bolandaka ba video. Pona nini ba canoniser bango te. Pona nini ba élever pe basi wana te ya lelo. Te bato bazala ki floué. Bato bazala ki floué. Totala makambo kwa bato ya maboma te. O yonso bakoloba na yo ndimingeta. O yonso bakoloba na yo ondimingeta. O yonso bakopesa o ya kolia ulei. Te tokoliki ya moto azena bososoli. Moto azena mayele pe boanya. Asalaka part de choses. Akosalaka part de choses. Nini na kolia. Nini na kokina loba. Nini na kokina ndima. Christianisme ezebo nzambe porte. Eye yawa sima ya bambula ebele. Tokukamwaka na ba intellectuel bakokanisaka lokola existence ya moto moindo ebandi be na 1482. Diego Kao a découvert Mbushi ya frère Congo. Akokuta be mo pepe na mo pepe to akutaka bato. Soko akutaka royaume Congo. Royaume Congo c'est qui 40e royaume pa ya Bayindo. Qui dit royaume? Tous wana no monene ya royaume Congo. Roi saraki na ba gouverneur yi asaraki kokamba. Bato wana bazanga ki bonzambe. Et pas na bango royaume nini ezali monene lokwa royaume Congo. Roi kambaki yango sanko yeba bango. Romain botala décret ya bonzambe. Bakumbeli biso nzambe na bakutu. Na basak soko bapesi yo Biblia okomi na nzambe. Mwana moko ya molimo mosanto soko ndimiye nde obengami yo pe mwana ya nzambe. Nde yo pokomi mwana ya nzambe. Bakokomaka mwana ya moto to babotamaka mwana ya moto. Bo oyo kutu batu bana ya bato basalela yango kombo mobimba adoption. Po ela kisaki babotamaka nde mwana ya moto. Bakokomaka ya moto. Tokolike tolingaki lelo tofongola makanisi ya bato. Tofongola makanisi ya bato. Tango baze kotala film ya Bakanza, moyitu azeko komikotisa na kati. Habimishi yango lokwa réalité. Mondele abomishi Bakanja, aboyi chapele, yenda ebisekele. Bamope ba commerce. Mpasi po tabalakisi yo sekele ya likambo moyindo akotaka na buzindo te.
moindo asuka kabeli banda superficiellement. Matondo bandeko balandi tokokoba malembe biso na bino te moindo kozwa bososoli mituna na bino tokotanga yango na poso ezekoya tokotanga yango na numero isusu po tozee wana po ya bino ata baoyo bakofinga ata baoyo bazali kocomprendre topesi matondo baoyo bazali kofinga preuve ya mauvaise éducation na bino kasi toyebi tôt ou tard bokofinir par kocomprendre ezali na bato mosusu cerveau ezalaka mwa ya kolenda lokwa handika bakomprenaka facilement te donc ntango mosusu na bato ya ndenge wana fo tolala na bango mikolo basanza mpe bamvula mpo basosola kasi biloko nyonso tokolobaka c'est vérifiable ntango mosusu mpasi mpo bato bamipesi na bateatre ntango mosusu yango kaka mpasi bosembo ezali na ntina te batia yango biserosere mpe lokuta ata soko bokotia yango malasi ekolumba be solo nango mabe ya lokuta tolobi kimia ya fumuki mbango balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani na poso ezekoya mpo na manaka lisusu matondo